C'est parti, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Mbo Tenabino, Tosengi vraiment qui vient en Nabino. Alors nous avons une belle opportunité à partager na bandeko bandima Rolanda Biso Fantastique Info Télévision. Il y a côté Lissabango que il y a une disponibilité. Il y a ma parcelle les hommes à Onanzela. Pour tout ça Onanzela il y a Luzumu, donc c'est la prison Luzumu, yangoyo. Oyo, ezali kobimati, ezokendeti aéroport. Donc ebimi, ki mwenza gare, et comme dit li brasserie, babouma, ti aéroport. Alors, quelle est l'opportunité de hôtel Sebandeko ya Fantastique Info Télévision, na mokolo ya lelo, ezali disponibilité, to, ba terrain où ezali disponible awa, pour bandeko bazana vision, pour bandeko balingaka, makele l'été, pour bandeko bakima conflit, tous les terrains awa ezali disponible. Alors, les propriétaires yemo ezali disponible, on va mettre son numéro. Oyo borosolo anaye, pour natal sabino ba détail nyonso, bozomo na ndemboka ezali vraiment et il y a encore vraiment à venir ezali awa na sens que zela yango ezozela ovandi ozomona route matadi, ovandi esika lopango ezali ozomona pe nzela ya Luzumu oyo ezali nzela ya venir. Oui, dans l'inzela oyo, aux en tout pas cité pour voyager, et il y a aucun des bisika nyonsoma. Donc, vraiment, occasion yango, mboka yango, pétongami déjà. Il y a des maisons qui sont, bah, tu vas vendre à rapide, déjà, que vous voyez vendre dans la zamba, bah, tu vas la zamba, et c'est si que terrain, ils ont déjà, bah, tu vas vendre à ils allaient habitables. Donc, tout ça, bah, terrain, tikali nango, mingi, parce qu'on tourne, t'es kango, na calme, mais tikali kaka, 19 parcelles, il y a 20 mètres sur 20. Donc, et on a mon équipe, c'était aussi important. Bandeko Landaranga dans les Fantastique Info, mais qu'on bénéficier bah terrain à usage résidentiel awa na province ya Congo central, na territoire ya Kasangulu, na village Vululu, pe awa na kati toujours ya route ya Luzumu, ya prison Luzumu, où ils allaient route vraiment, ils allaient et bani derrière kuna côté de brasserie et komata awa pe sangani vraiment. Maman Mbote. Excusez maman, nzelo comment il y a bien ngoni? Nzela Luzumu. Ya Luzumu et okende ti wapinde za projet. Parce que ntoki OK, na lien na zora na confirmation quoi. Donc balanda Fantastique Info bozomona ndenge mboka ezali déjà kotonga makoto yo. Alors c'est vraiment nga na mona iki occasion ko leka bande ko balanda ngai te dans nzela Fantastique Info Télévision. Alors, vous saisir peu l'opportunité, si ka terrain ezali en placement ya malamu, ezali pe na talo ya malamu, vous contacter numéro ezali affiché pour les détails nyonso pour na vous bénéficier na 19 parcelles oyo etikali awa na kati ya concession. Donc c'est vraiment important pour me profiter nango bandeko bakima conflit, bandeko balinga mutu evanda kimia, bandeko oyo bazali na besoin ya komona il y a kovanda na kimia ko passer retraite na bango pe ko sala projet bango na bisika ya kimia awa ba parcelle yango yo ezali disponible pour partager vidéo les ont encore à 19 etikali je suis clair. Donc bon mon na lombango bandeko bolanda biso ko bénéficier yango tozali wana soki il y a d'autres questions trois ans numéro na ngaba bengi na répondre mais là na affiché uniquement numéro ya propriétaire pour na ateli sabino sika ba terrain ezali et que vous allez vraiment malamu. Donc voilà un peu ici quand tu as référence à un réseau P. Awa ezali 565. Vous avez WhatsApp au Rubenga, vous avez un côté YouTube au Rubenga au côté Kitoko. Donc nous c'est Kitoko côté Oma. Donc il n'y a pas de choses à ya mabe côté Oma. Bon mais qu'on partager vidéo et aussi le plus vite possible. Bon ya kozo ba terrain awa dans village ya Vululu. Pe nanzela ya prison ya Luzumu où ils allaient nzela je répète ils ont kende ti na aéroport international ya Njili où ils ont na commune ya Nsele. Donc occasion ngwana bo welisa mingi quand on s'appelle ceux qui 19 parcelles etikali bande connaître c'est fantastique info bazo ngo et vous allez sengo pour na to vivre ensemble et vous allez vraiment kitoko mingi partager vidéo bo benga bo ko visiter pour ko visiter les allez nango simple ezakaka ozana so ozana rompenga ba ozui Kasangulu na Kasangulu oleki ka péage mukie donc c'est ka village
ya vululu ezali okoma noti makolo esika ba terrain ezali omoni pour apprécier et vous allez bien ça ba terrain où ezala ba pente te érosion te et terrain ezali vraiment na mabele ya kitoko kitoko kitoko. Voilà l'occasion unique oyaka mbala moko na mbula yango eyeli bino vous partagez et vous allez vraiment malamu tika ete nzambe a pambola bino nyonso ozili bakwa kolakanda biso. Merci.